Bandeko na yoki histoire lisolo ya Saratola esalinga pasi na ndenga kosagana te. Nalandi yango ebandeli ti suka eshokenga. Na yoka ba histoire vrai. Mais namona ngo kaka ba histoire. Mais oyo protagoniste eza ye moko papa ya Saratola. Na ye moko Saratola oyo abetaka ba histoire vrai. Bandeko na moma oyo nazoloba na bino mpote ba papa ba mama bandeko mpote ba rando na ba randonnette mpote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tangu nalandaki émission na chez Mokonzi na yoki en tout cas naza koyeba te makambo nini ezoleka na Saratola to na vie ya Saratola to na Saratola TV. Tangu pe na yokaki pa ya Midala Taylor en tout cas napesaki yango importance te nayebaki kaka makambo na biso ya internet. Tangu na yoki pe na chez Mokonzi, chez Karine Mokonzi, nayebaki papa na ye aye na internet Saratola pa lobi mais ezali kaka ba makambo yo elekaka na internet. Moko kutu na kanisi Saratola akocree base moko boye aloki mutu basala G. Mais mutema etininga na kende na Saratola TV natala soki makambo eza ndenge nini na kei bandeko na bandi ebandeli ti suka eshokenga esalinga pasi ezongisinga na bepoke nazalaki mwana moke na sentir ba douleur o na ko sentir pona ba vie ya baninga na nga mususu ba connaissance bana classe ba voisin na yeko kanisa susu nga moko biloko mususu oyo nga moko naza komona ya kosala nga pasi nalobi te ba parents na nga moto basali nga pasi mais nalobi oyo eza kosala nga pasi. Alors bandeko nakanisi Saratola surtout tanga lobi na 14 ans babengani ye batuna papa ne poani abenganaki ye nakanisi âge ya 14 ans ba Gloire Olangi nakanisi âge ya 14 ans ya ba Karine Mokonzi nakanisi âge ya 14 ans ya ba Carmen Odia pamba te mutu na mutu abeta mwa lisolo na te ya moke ya 14 ans mingi babeta ba souffrance te. Carmen Odia abeta souffrance ne ya ba 14 ans alela mais Gloire Olangi ti lelo nano abeteli biso souffrance ne ya 14 ans te. Karine Mokonzi abetelaka biso souffrance ne ya 14 ans te. Ye kutu alobaka na 14 ans souffrance eza te à part balutu o baza kobetela maboko soki nde akendaki la samba. C'est tout à fait normal, c'est possible pendant les souffrances ezalaki te. Mais on sait jamais po ba souffrance aboye ekipaka te okoli na ba toilette oyo kikoso mukuse eloba Karine to koli na ba kikoso oyo eza na douche na kati ekipaka te okoli na lupango ba clôture na kanga moyibi to ba clôture na mabrique ya pamba ou bien ba clôture eza na ba garde de corps neta ba Karine Mokonzi ekipaka te. Mwana tango ayokaka souffrance ayokaka souffrance mwana soki azo sentir souffrance asentiraka
Tango Saratola Zoloba. Ba violé na 6 ans. Bozomo na on est tigé. Mais oui, a sentir la douleur wana banda na 6 ans tilelo. A yebi yango a robosa nango te. Na kanisa nga besi na betela bino lisolo no. Première relation sexuelle nanga eza entre 6 ans na 7 ans. Na ba voisine mi balé to sa na bango. Na yeba kite bango balakisa nga yango. Ou bien bango mbasala ki nga yango. Nga pe na ko benga ngo viol. Mais bon, nga na ko benga ngo kaka ba mema kinga na ndako esila te tozo sakana ndenge to sakana basali singa relation mais nazalaki 6 ans 7 ans. Bango bazalaki déjà ba 10 ans 12 ans leki na kulutu ya basi. Pour vous comprendre. Netinga na bosa naka moment ngote, na bosa naka ndako ngote, na bosa naka bakombo na bangote, na bosa naka jamais bakomanga na Facebook. Bon, tango na Facebook alagite. Bakomanga na Mirbook, donc na Mir. Bandako esila te. Na bosa naka ngote. En plus, e bandako sala mandambu ndambu. Tango to sali yango, na yebi na ngati na salami te. Et sili nango na zongi. Mais tango bazo komanga na Mir, na zoyeba parce que ba vie ba mikolo na biso o bazana ba 14 ans, ba 12 ans. Bazolo batala ba komiyo yo boye. Monongo yeyo. Na zoyeba kingai me na zoyeba likambo na salite, mais na zomona o ba komiyo wana. Pour foko yeba na kota pe classe avant. Pour nazaki toujours moulai. Donc faut na kota classe avant selon ba koko nanga. Pour ba koko mbana ko diriger. Donc na yebi même kotanga. Na bosa nango te Saratola a bosa na kapete. Ayeko mema susu ba vie oyo. Na 14 ba bengani ye. Saratola ayebi tina papa ne benganaki ye. Mais papa ne akokoloba te. Po mutu a violé na 6 ans. Eza ye moko papa na ye. Soka bengana ye na 14 ans. Papa ne ye moko ayebi. Eza kaka likambo ya nzoto. Po Saratola soka yibaki. Balinga ba yibi. Papa na yebi. Soka lingaki nini na Saratola. Ayebi pe tilelo. Soka lingaka nini na Saratola. Saratola lobe solo. Soki papa na ye. Aninga ogangela ye. Po azoloba po na Niki. Po na mama na Niki. Aninga ogangela ye. Aninga kosala émission. Tango azoloba po na Nana. Po Sara muto afingi. Muto a lobi. Makambo ankele. Muto asali passe tina mokola lelo. Ezali Nana Ketchup. Koleka même fali. Eza Nana Ketchup. Alors ko touche Nana Ketchup. Na bana Nana Ketchup. Ko touche mbala moko fali. O Saratola salaki. Mais lelo oyo to yebi. Saratola soka salaki yango. Premièrement ayebaki te. Deuxièmement soki Saratola abimisaki misisa. Eza toujours pour na papa oyo. Bernard. Saratola azwaki fali. Neti papa na Bernard. Bandeko. Bino moyeboye bango ezate. Bovani na mandaku na bino. Ti bokomi ba majere. Mabena malamu ya famille. Bozo kipango. Bozo vivre bien. Mais ba mabe musu eza na ba famille. Nani bomona ngoti nani bo sentir te. Surtout. Mwana muta sentir kango. Mwana soka zo mona douleur. Même bino ba oyo bozali ba homme seul ba femme seule. To boza en couple. Papa mesana toujours banganda. Mama bo musique. Omona kokomi na ndako bana bazo seka. Bozo lia bien bozo sala baje. Mais bana wana biloko ba mona kana mutema boyebite. Na pesa bino histoire mususu. Ngai na vi nanga. Ti lelo nde bomona nga boy. Eloko na yina na vi. Mutoko soki na otambula no okende koyiba. Po ngai banda nazala moke ti lelo. Même itineng na zaboy. Eza na mutu toujours amona nga moyibi. Menga na yibaka te.
mais bato wana na tikala ko condamner bango te banda na zala moke parce que na kola na ba miyibi. Donc bamanda ko confondre nga na ba miyibi to baza ko monanga moyibi. Donc esala nga passe banda adolescente ti lelo na mokolo. Na kanisa bato bele bamonaka soki na koti magasin ata tozana motu soki bazotala biso fona bima. Nazala tourmenté ti lelo na mokolo nazala nango tourmenté. Donc sarato la tango aza tourmenté na likambo aza penza tourmenté. Ba kilo o azaka nango munene o azaka nango eza souffrance ya papa wana tola. Soki engagé ki makasi na makambo fali po azoki yango penza réalité pe amona ki fali papa tola. Et touchenga et choquenga. Soki na kanisi nga naza na makambo yo na bosa na gate. Mais nga na vivre makambo o sarato la vivre te. Mais na bosa na gate et touchaka nga. Bongo siko ye mwana mwasi lisusu. Bandeko tango na lobaka na bino na ya poto nazo kokisa siko baka nenda kokisa nazo kenda ba 40 na poto naza siko na 54 ans bomona ngo je eza jeté eza jeté na yebi mingi ba kotuna mbongo ngo pozo kyango ndenge nini oyaki ndenge nini mais eza jeté wana histoire mwena beta ngo teza te na betela kyango même oncle langa moko tokola nenda ko moko ayebaka ndenge na yila kite tant on expliquer si ma comprendre donc fona sala 1 heure du temps 2 heures du temps ko expliquer mais to zane nda ko moko to lala kane to lamuka kane tant on azaki muke makamu nyonso nga na ko mona yazo mwana ngote azako mona nazaka bien na sekaka na école na zongi boy na vanda nda nyonso na ko mona matikala ko mona rien. Ce qui n'a que na ya poto avant na ya kite poga na posa poto so boye bité donc saratola ndenga sala kawana ndenga zo souffrir na zo comprendre makasi koleka pe kote salinga passe na mitie siko soki nga na vivra ki oyo ya vivre ponga na vivra oyo ya vivre te mais na yaka na ba douleur na vie mais siko soki na vivra ki nazala na mema ki vi o sarato la zoloba même étant que moi na mobali po étant que moi na mwasi ezo salanga somo étant que moi na mobali na yebite eloko na yebi kaka tant ba zongsi ndingi sarato la lobi ba kote na avion ba bengani na 14 ans nga sir et certain na ningaki na kende armée ponga eloko nazala na kaka posa ya kokende armée. Faut yeba nazana posa kaka ya armée nazana posa eloko mosusu te nga déjà kutu na ba age wana 14 armée kaka poto na armée mais armée ezalaki na première position donc wana nga nakende directement armée nakende leka po na famille na nga moka mais saratola a souffrir mwana mwasi wana amoni passe na vie kanisa mama na ye akufi ebembe bakipe ye na église héritage atikeli ye nzambe bakundi ye na église ya mama Olangi na église ya komba epai mama Charlotte asambelaka epai Karine Mokonzi asambelaka eza pasi esali choc ya kosakana te esali choc tina ba chinois na pa ya Karine Mokonzi na moni ba chinois ndenge bapekisi rando ezala te bien sûr nga nazalaki contre bango nalingi rando ezala mais tangu nake kolanda na yoki na tali tina suka makambo yelenge ebele nakanisi bomwana nga tu nalinga nazwa baptême ndenge bato to bazwaka baptême namonana ba pauvre bazo ba baptême biso toki ba pauvre mais nazomona penza ba oyo baso pauvre ki biso po biso toliaka misuni bango mpe baliaka misuni mais par hasard po na tango akala na ba pauvre baliaka misuni baliaka pe bien baliaka pe 5 fois mais bango trop de matembele na ba pondu po baza ko buka ngo pa na biso moko
bakende hôpital te ba ko buka ba lumba lumba ba kis nyonso ebikisaka pa na biso alors ebikaka biso ba Congo biloko tuna ya ba traitement ya na lupango nyonso tokunaka ata kutu ya kake toza nango ata balemba lemba nyonso toza nango naza komona bazokula mais choc nga nazwa susu mpona kokula choc wana etikala epuis nakula wana mpe moyena betela bino histoire eza te parce que esala nga choc ya kosakana te epuis après kokula wana nde makambo ekoma ekochange bisika nabukaki biki bisika nameki kovoyage bisika mutu moko mpe akompranaki nga na kati ya famille donc bisika fond ya liboso ebandaki oyo etindaki nga nakoma lelo nakomi na poto yango bandeko eza blaki te eza blaki te eza choquant eza choquant histoire ya Saratola eza pasi eza vraiment pasi eza pasi eza pasi komona ndeko mwasi makambo avivra elobi ye moko soki aza mwana papa wana bandeko nde nyonso bazalaka na poto pourquoi ye aza na Afrique po papa wana alingaka tout court Saratola azala mwasi na ye na 14 ans alingaka azala mwasi na ye lelo mpe bakoma osolola awa Saratola akoma koposte foto ne na Facebook akoma kobenga ye Boss Bernard akoma kokumisa ye alors papa wana alingi kaka Saratola azala ya ye mwasi abandi yango na 6 ans na 14 ans ti lelo papa wana azangi mutu oyo tasalaka mabe moko oyo biso tomonaka te mutu mabe ya kosakana te Saratola alobi bien alongola kombo wana alongola ngo alongola tola soki kombo mosusu ezalaka kobakisa te atiata kombo ya tolola kwanga ya ntolola oui akomana ata Sara tolola oui kazala tola ata bato bayibaki yesu babengi Saratola alobi non bozo prononcer ngo mabe bandakala nazala na kombo ya Sara ntolola po komba papa wana akokozongo jamais démon monstre ya vie na ye nga bapara na nga baza bamonstre na ngai te ya vie baza na bango bamonstre na ngai te baza na modele ya vie na bango baza komema yango kaka ekende ndenge ekende me naza na place ya Saratola nayiba souffrance nayi makambo ebele ebele naza kaka nga te bato ebele basentir souffrance oyo basentir pasi oyo o Saratola azomona na kati ya bachinois baza ebele bachinois Karine Mokonzi basentir surtout baoyo basambelaka susu na komba na église ya komba ya mama Charlotte tango bakotala mama ya Charlotte azalaki susu mama ya Saratola azalaki susu moko ya bango akufa na maboko na bango bango pe mutu bakipa enterrement na ye makambo nyonso batu ya kutino susu tango bakomona basunga Saratola pona asala opération eza blaki te eza blaki te esalaka pasi chance kuta na kelke bato basunga ye ata na moma moko d'avance eza na moma moko grave basunga ye fo akomisa nkolo na moma ya opération mpe na moma oyo mama na ye atieki biso bakundi ye malamu fo akomisaka nzambe fo asenga merci na bato fo akomisa nde nzambe fo asepela parce que même biso tokutana na makambo oyo tokutana nango okoki korésoudre yango même soki likambo eyaki boye te okosala ndenge mosusu
oza pe mobali oza déterminé mais bango te mpo nga bapara na nga batikala koyina nga ata mokolo moko te batikala pe kotraite nga mabe te bamema kaka modèle ya vie na bango elakisi même nga nazomona makambo mosusu mabe bango baomona na bango yango te mpo eza modèle ya vie na bango ezala mabe ezala soki ndenge nini modèle ya vie na bango pourvu ke bayebi kaka naza mwana na bango nyonso ekende kaka ndenge bayaka na bana na bango mais Sarah Tola non oyo parane asali ye papa ne yango te même bato nazoloba na mona bango na bakandenge na ndenge ba vivra biloko boye te ba mona ba douleur na ba vie na bango ba mona ba passe ba mona makambo mususu etinda bango bakima ndako ba bima na ndako mais ba mona o Sarah Tola mona te même ba Gloire Roland ata balobaka te ba mona makambo pona andima ko bala na 16 ans na kanisa na école na bango yeka mdandima ko bala na 16 ans mutakendeke kelasi amona makambo azana makambo etinda ki epandima bala malobaka ngo te akoloba ngo te mais soko otali kaka vie ya Gloire Roland ndenge aza na esengo aza na Grèce aza na ndako na ye aza na mwana na poussette ya Louis de Finance mais aza na esengo seke aza na makambo ebela bomba ba histoire boye ya ba Sarah Tola tomonaki kaka aza munene tozopesa bakombo nyonso aputu nzoka aputu wana mwana ya mwasi azala tourmenté vexé dépressive na bomwana oui bandeko bato ebele baza dépressif balobaka te bazala calme po bato ebele bakanisaka soki ozosala dépression okozala neti Niki Menga okoma oloba okoma oluka makambo non wana te badépressif ebele balobaka te de plus en plus azokoma calme bozomona azalaka calme alobaka te mpe azodimine koloba dépression ezomata siko Sarah Tola munene wana boluka yango mpa mosusu te eza te aza moto munene ata mama ne to nani azalaki munene mais munene aza nango lisusu eza eba problème bango mutu wana Bernard Tola bato bozoyambe na chaîne bozoyamba kaka démon soki fali afingamaki eza mpo na ye Sarah Tola aza komona fali neti ye aza croire na histoire ya Niki Menga aza komitya na place ya bana ya fali bamona biloko ya mona te na papa Bernard Tola Ntsor ye kutu Ntsor te bolukile komo mosusu po Ntsor botikila nga bango fo bolukila bango bakombo mosusu po oyo eza histoire vraie nga naza Ntsor ya histoire faux ya internet mais bango ye ya réalité to vivre histoire vraie na chaîne ya Sarah Tola ye moko azolela na histoire vraie tomoni papa Bernard oyo tokolukile kombo mosusu azoki na ba chaîne koloba passe esalinga passe mingi moyeba monango ba sentir yango no muke moyeba sentir yango ezate mais mingi oyo na adolescent ba sentira makambo netia bima na ndako netia bunga ba yebi eloko esalaka même na kati ya famille ya kilika mo moins grave ndenge nazobeta kaka yanga nga makambo ezala nango gravité mais nga na bima na ndako adolescent nga muta benga na ngazate na koma lettre première lettre na nga na koma na kima pete na komi na démissionner na famille na longwe na tikali su na famille wana te na koma lettre mbala liboso pe bamona ti butu bamoni na lala na ndako te première fois na vie po bo comprendre bisika penza bato bayebaki sikoyo ke nazalaka na makambo na motema oyo moto moko te imaginaki yango bandeko nazoloba toujours ya Sarah Tola oyo yanga naza na ntina koloba yango te naza mpe na posa ya koloba yango te nasukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengi à Combat TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi à Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.